C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Wana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakukila par rapport à Évangile. Mbote Nabino Bandeko Balandi à Émergence One TV. Voilà, et la Kamaki Lelo na Engumba Kinshasa, une marche pour na bandeko ya FCC au Balakaki que Babi Mananzela pour na ko talisa ko rappeler na bakonzi ya mboka respect ya ba institution balobi dollar et mati balobi lipa et mati. Voilà pourquoi babimi dans bomoni bozomona bango wana ebele ensemble avec Émergence One TV na molobeli nabino Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien toza to retendre bango micro cours il y a déroulement ya marche bomo na ndenge makambo koleka to kozonga lisusu bongo to chité to yebisa bino ndenge nini eleki bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne Oyo Émergence One TV. Lelo totamboli penza pona kolakisa te lingomba na biso ya FCC G18 PRCD totali bongo kopesa lisungi nyonso na bakambi ya ekolo kobanda na oyo tobengaka exécutif, législatif pe judiciaire. Tolingi bongo mboka ekambama na kimia nyonso na kotosaka mibeko ya mboka kobanda constitution tina mibeko nyonso oyo elandi. Mais baebisi biso eza pe na cadre ya ko réclamer à ce qui concerne vie sociale ya peuple ozotambola malamu mingi te. Vie sociale ya bana mboka ezali nde place biso tokotia mayele na biso. Tovandaka ngonga oso kokanisa nini tokosala mpona kende malamu. Mais mpona tolonga yango ebongi tokamba ekolo na kimia na motema pio eloko etindaki biso tokota na coalition na yango wana. Pona mboka ekambama na kimia na motema pio na makambo ya mabaku kilikili te. Yango nde esika pende komema biso na kolongola kapasio bana mboka bali nango tokamba ekolo na kimia na motema pio. Maître nini koyebisa na mokonzi mboka oyo bozana na coalition? Non kaka ndenge tolobi awa lelo soki toza kotambola ezali mpona kosenga ke kimia ezonga na kokambama ekolo motema pio makambo ya kobomba bomba te tosala penza bato bazali kolanda objectif moko bolamu ya population. Bibiso regroupement Alliance pour l'avenir membre FCC tozali kotambola pona ko soutenir ba institution na biso ezala stable pona ko yebisa na population mboka na biso il faut ezala moko ndenge bakoko batikela biso tribalisme ezali malamu te xénophobie ezali malamu te et puis pona ko exprimer aussi solidarité na population na biso bazana pasi mingi omoni dollar emati mingi biloko emati talo et puis kobenga bakonzi ya mboka oyo koloba cette armée mobimba ezali na territoire na biso bato baza koya kobundepa na biso mais ba institution ezali na distraction il faut batelema batela mboka na biso parce que mokonzi na biso autorité morale na biso Joseph Kabila Kabange azali kosenga biso mikolo nyonso to soutenir ba institution pe to soutenir coalition na biso FCC Cash.
Bon, en fait, objectif ya marche ezali tolinginde ba institution ya république. Tozali institution président de la République, institution parlement, institution cour et tribunaux ainsi que l'institution gouvernement. Ba institution wana ezali marche ya soutien tozo ko soutenir ango de telle sorte que etambola malamu bien ezala na ba faite ezala na ezo tambola malamu. C'est ça, soutien aux institutions. Tolingité ba institution ezala déséquilibré. Tolingité ba bebi sango. Tolingi etambola malamu batu nyonso ezala na appui ya population nyonso na biso ya République démocratique du Congo. Yango wana toye awa. Donc tozali koyebisa bandeko na biso boye. Botia confiance elikia na ba institution na bino. Place institution ezali kotengala mwa muke bozali bozo pesa mayele bango pe bayoki po basale lango de telle sorte que mboka na biso ekende liboso parce que mboka na biso ezali mboka ya elikia ezali mboka ya promesse ya Nzambe. Donc tolingi batu nyonso bapesa lokumu pas ba institution na biso. Merci beaucoup président. Na question au état social parce que marche à mokolo lelo ezali kaka pona soutien ba institution te mais moni côté vie sociale peut impliqué. Comment la marche les gars qui bandeko ya IDPS na bandeko ya Lamuka lelo bandeko ya FCC bolobi bozo marcher pona vie sociale. Tomoni mingi bandeko bolobi lipe mati. Kasi lipa wana to komona ezalaka les mêmes lipo ba congolais baliaka o elaka toujours na montant o ezalaka na volume o ezalaka ekitité mais tomoni question na ngeye boni mbula o FCC kamba kimboka lelo bandeko FCC bolobi bobima po ete bomoni vie ezokende malamu mingi te ko ebisa bandeko nini ba kolanda aussi te problème ya kolia ezali bon biloko e matitalo d'abord tozana cadre ya mondial. Donc crise eza crise ya Congo te crise mondiale oyo eye pona Covid. Alors la crise wana solution ezali à l'interne, solution donc na République démocratique du Congo, solution ezali au niveau régional, solution mususu ezali au niveau international. Ce qui balobi par exemple que dollar et mati eza parce que au niveau international eza na likambo. Et ça n'a coco somoko sur le plan économique. Mais cela ne signifie pas que nous devons croiser les bras. Non. Ce que nous devons faire, c'est que mobiliser les capacités internes, mobiliser les ressources internes, mobiliser la richesse interne, de telle sorte que crise wana est là. Cela est possible. Mais il faut que les institutions puissent être stables. Les institutions doivent être stabilisées. Il faut que les institutions puissent travailler en collaboration. Il faut que les institutions soient soutenues par la population. La population doit faire confiance à ces institutions. C'est ce qui va faire en sorte que les choses puissent marcher. Voilà ndeka toza osola na ebité Ali Kengele nenge police osala musala mukolo lelo na ebité okolo banini. Non lelo vraiment coup de chapeau tokolo baka lelo te depuis ba marche nyonso eleki avec le général Silvano Kasongo. Coup de chapeau papa. O tozalaka na ye depuis le 9 depuis le 13, le 23, Tozana et coup de chapeau dans la police nationale congolaise. Ils sont très professionnels. Voilà, police très professionnelle par rapport à Mokolo Lelo le 13 juillet 2020. Mogeza mabe, bozolanda donc eza koinda. Mais na ebiti ndeko Ali Kengele to kende toujours malé mais parce que to bandaki depuis na début to komi a lelo na place haute tozali na Pongabi. Population oyo ebimi population eza ko manifester. Ambiance nini ozomona bazana ambiance vraiment eza
yobika ndeza la katse population abimi kwa a sala o motema na ye ezotinda ya sala donc bazana esengo boki toti mwa kotuna tuna mwa mituna epa ya ba cadre mususu do ba iba bimi apona respect ya ba institution voilà la population ndeka bomona bana sima na biso ba appel liboso na biso ba o manifester librement. Merci beaucoup, Nega Botola Nandego Ali Kengele, balobi population vraiment tension normale. Et puis jusque-là, nous avons quitté les blessés, nous avons quitté les cassures, nous avons quitté les koufi. Tout ça toujours continuer dans le FCC balobi. Sima Ndeko Joseph Kabila Kabange pour la soutenir l'institution Mboka parce que Mboka Zamabe, John Makula, tu continuer toujours boulot. Yo Ebigandeza, Ali Kengele. Vraiment, tu continuer boulot. Massa, pardon. Non, ok, pardon, caméra. Yo pour le bas. Fallait pour tout ça là. Comment on est là on va. Bon, c'est là où on va promettre biso ba jeune tous $10 $10. To boya qui on va te négocier. Mais jusqu'à maintenant tu as 500 francs pamba, to zo ngoté. Ba leader baza misoko ba kimi to comprendre te to ba te so to zo ba ngo wapi. Donc ba mo ko mimbiga minga mboka ngo to comprendre te ba me so ti wapi. Ouais, mais oui. Nangala bi matin bi maponi parce que ba on ko la biso $, ko mi ko na bi manani. Na bi ma parce que pour na mbongo. Ah. Président, on a eu la TV. On a dit que les spectateurs vont aller. Si on a eu le et là, on a eu le sentiment de nini. Dans la poste, on a dit que pour mettre des choses. Pour l'excès, on a dit que c'est mon. Et comme il y a un transport en zone. On a la musique, on a la commune limitée. Mais il faut que le transport en zone jusqu'à maintenant, on a surtout fait. Et bien, c'est la gamme. Bah, d'après, on a dit que on a boire mais on a dit Mongo. Ah bon, fais ça. Banzete na boto li bango ngonde. O marché pour na mboka te ba coran pour yango yeko bima. Ngana marché pour na mboka biso pour mboka bonga nde biso nya sine sawa. Siko na biboye. Muta meme bina bimisa bino lelo azap. Ye wala kula lo kende. Abisi mbongo bena maboka se ba 4000. Oh, boka ne ko. 10 000 mutu moko. Siko ye. Tanga bimisa bino baalo bani. Baalo bawo to ukutana ndaku ndenge nini. Po faire to fana nini avenue moko. Comment on est nani? Le comment on se fait là biso benga ega les vieux. Ah. Les vieux. Attends, vous t'avez perdu. Te ah, drapeau pour yango. Biso que na. Vous avez perdu parti politique. Parti politique FCC. FCC la plateforme. Oui. Parti politique nini? Ah, ngona ebitia. Siko na minute so bozumbo na bino te ka pesi bino mbongo te bo sande. Ve biso ke buka pa na bango mama bota. To ke buka banda ngana mta FCC. Ba militaire FCC. Ngana mta FCC papa to lembi mboka la biso oyo ndesi ngali kwa j'aime droit jeune wa ngai fo la mutu moko fo la musala. Oh, ya so yoka to so la boye. Question za boye.
tomoni marche esalami na mena suka marche bovandi na bino kaka bolukani depuis bazali ozekisa biso awa depuis bande kozekisa biso awa oyo tosela bango awa bazoyaka te nani wana bato tolandaki kasi na marche tosali bango marche bato tolandaki nayebi papa nayebi nzela ndako bien sûr mais bayesu tosila bango bape biso mboka ya mai tokosoko makolo oyokalaki ndenge nini oyokali bango basela biso awa babakesoka soki basele soki mbongo soki vraiment babesa ko ba peso mbongo mai yo linga ko bima na balabala pete nanga balabala te ah donc yo yepo ba corrompre yo ba corrompre nga te pour maman biso to marché pour na mboka mais la vérité yo bimyo mais ba corrompi mais mbongo ngo pe ba pesi biso ngo pesi on le dit bien moi na mboka on le dit bien que soki ba pesa ki mbongo balaka ki mbongo mai te o linga ko bima te ba corrompre nga ko mama ba corrompre ngai likolo 2000 na tamu yango bananga bati depuis banoze esanga pe tala mokonzi na opesa liye sa ya pesa mbo aya pesa mbongo na ye depuis banoze asa kule baba depuis sa ye aya opesa yo mbongo na yo mbongo tamisa mabe mbongo tamisa mabe mama mbongo tamisa mabe nga mga FCC parti ne toyebi te Panou. Il n'y a pas baillé. Non, on ne blague pas. C'est des gens qui peuvent te regarder. C'est un champ bêtise. Kimia. Tomoni yo bimilo na marche mais marche sili yo zaka awa olukani. Premièrement, ça fait d'abord pitié. Biso toza ba jeune. So monte bimi boye. Ezaka mamburaka. Biso toza netinga personnellement nga na ko trahir mboka na nga likola mbongo te. Bayebi biso eloko tobimi bango bazoloba eza anticonstitutionnel mais eza nango lukuta makambo président anomaki banomination wana eza nango clair mpo mboka yoko banovanda bande bande kovanda 18 ans tovandi tomona biso eloko malonga te tosalani jamais tokosoutenir bango marche oyo marche oyo eza bato ya FCC te FCC sango eza na regroupement baparti ezali neti nga na ye na compte ya ADT ya José Makila neti biso bato ya ADT yango lobi mbongo oyo bokalaki combien 10 000 eza mbongo mboka nani na pesa abako pesa 10 000 wana eza ba groupe fédéral na bango bapesa bongo na pesa babi nini 10 000 yango ezali to ezali te nana suite nga na azela tala mutu abisaka pesa 10 000 na yo yebisa ya pesa mbongo na so bapesi biso mbongo te tolanda bango ntina bandako. Merci beaucoup bandeko balandi ya Emergence One TV awa tokomi na suka sokotali sima na ngai ozomona robot ya rond-point ya triomphal kuna ozomona palais du peuple donc voilà marche esili marche esili tokomi déjà awa na suka tozo féliciter toujours le travail professionnel ya la police nationale congolaise quoique moi matumboli mike ya bandeko ba militant ya FCC mais la police onzamba pesa bango motema ya boboto motema ya bopete donc voilà nous sommes déjà à la fin tokozanga te kopesa matondi na ndeko azalaki sima ya my god. Voilà, waneza bango, bazara bongo, bandeko ya FCC ya PPRD, donc à continuer na chance nzela te donc voilà. Marambo eleki bongo. Tozolo bakina sima ya caméra, tozana ndeko John Makula o bozo mona musala kitoko na obosana te assistant personnel ya chaîne Oyo Emergence One TV Arnold Mildo et bongo na mboka ya Londres tozana maman Sandrine na molongani na ye tonton Carlos yo na bosani yote ezalaki moko ya bino Ali Raphaël Kengele Badita les défenseurs du bien. Voilà, na obosana te Jazz Nyembo, les logiciels de la presse congolaise. Banakin marche Sili. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele
les défenseurs du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boutakoukila par rapport à Évangile.